dans la nuit du mensonge et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. On flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libéraire Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera indoublable. Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso eswami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabotama bino mpasi mpe mawa na république démocratique du congo pamba te maye o makoleka mazali kopesa mpenza mpasi na banzi ete bino banso boyebaki bongo na komoyoka mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo azalaki bongo président Elim massivement na 2018 oyo bananga bakabila balingaki bongo ekolo te bayebaki bongo na komosala makambo mabe mpona komoteka ekolo na maboko ya Joseph ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Lelo oyo bandeko balandi ezali kopesa biso pasi likambo litali lotiliki na kati ya république démocratique du Congo toyebi te nini ezali bongo komoleka pamba te toyei na lotiliki te likambo litali mai ezali bongo pasi na république démocratique du Congo makambo manso ezali bongo malamu te ya solo bandeko balandi gouvernement moye na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bakobanza ete makambo bango bazali kosala ezali bongo malamu bandeko na ngai ya solo toloba ezali malamu kasi bozali kosala makambo na bino na ngonga te yango wana ezali koambrouye yango wana ezali kokoma bosoto yango wana ezali kokoma malamu te likambo bino bosali ya komotelemisa bato likambo litali permis de conduire oui ezali malamu po ete moto akomema motuka esengeli azala moto ayebi mpenza nzela mpe azali bongo na mayele oyo batalisi ya kokumba motuka mpe ya kotambola na nzela po tokomona basofele mosusu koya bato na maboma
bayekolisi epai ya baninga akomi kokumba motuka akomela yango na milangba ayebi lisusu code de la route te miboko miwa nzela ayebi yango te mais oyo bino bokomi kosala ezaliki moyibi kotroubler ordre public kobebisa makambo pamba te yambo bosala makambo ya bosengeli bobanza ete boali na nzela esengeli bobanza ete makambo ezali malamu soki na mikili ya bapaya bazali kosalaka makambo oyo bakotelemisa moto na nzela na la police oyo ya nzela ndenge tobengaka ngo na lokota ya lifalanse la police routière oyo awa tolobaka baroulage bango basengeli komotelema na nzela mpo bango bayebi makambo ma nzela ntango bango batelemi bazali bongo kokanga bato mpo ete makambo nyonso ezali malamu moto akozanga misolo te ya kokende kozwa permis de conduire epuis moto ntango azozwa permis de conduire bozali kosala ye examen wana ezali ya nini atalisa bino lolenge nini ayebi mpe kokumba mais lelo yali na bayiki azali déjà na permis de conduire maintenant nayebi kokumba te po azali na mwa moto moko kuna likolo asi abimiselaki apesi ye na nsima ya koyekolaka mais permis de conduire yango mpo zwa yango ezali bongo bitumbala azali koyebisa bino bato babandi banda kuna ti kuna mpe bazali kolandala molongo te oyo ayaki moto ya liboso soko ali na moto te akoyi moto ya suka oyo azalaki moto ya suka lokola aza na moto akoyi moto ya liboso po bino moko nano bomipesi ordre te bokoluka ordre na bokiti yango na se ekosimba te yango ezali kopesa désordre bokoze biso lisusu pasi transport ekomi pasi banzela ezali te transport ekomi pasi moye bato babima te na misala yango ya mawe ezali te donc bozali kaka koyokisa pasi nde population peuple azali konyokama mpo bozali kosala makambo na bino mabe likambo ya banzela botongi yango na désordre nano esili te mvula mpe yango ebeti lokola Kinshasa ezali bobele ya coopération bopesi bato na lemba awa banda bachinois babanda mosala tikino lelo tokoluka moye tofilme yango totalisa bino nini ezali koleka lokola gouvernement ezalaka ya miyibi ezwi epesi bachinois mbongo mpo bachinois bango moko bakende kosomba biloko chinois atindi biloko la chine ekoya mokolo nini nzela ekosimba mokolo nini na tronso ya super ti terminus bozali kotiela bato embouteillage mbula ezali kobeta mabulu oyo bango deya basi batumolaki ezali kotonda mai bopesi lisusu peuple pasi misala elali donc mosala oyo chinois azali kosala kaka na tronso ya super ti terminus ekozwa 2 ans ba OVD misusu basiliki na ntina ete misolomi ya bango bazali kofuta bango te basundoli misala siko bolingi mboka te bolingi mboka te bozali kosala likambo sa kobanza ete likambo tolingi tosala lolenge nini tokoki kosala nango nazali kointerpele bakonzi nazali kointerpele mwana mboka Bemba Gombo papa bosala misalami ya bino malamu botika koluka mabenga na bino etonda plutôt peuple azala malamu bokosala misala mabe bokosala misala malamu te bozali kocreye nyonso wana mpo bolingi bosalaka piaka te mabe bosalaka eloko na bolamu na yango yango namoni biloko na bino nyonso ezali bobele biseki pamba te bokosala yango na ntango elongobani te makambo ya ntina bino bozali koyoka yango te toyoka lano mwana mboka nanga nini alobaki. Il m'a escroqué sa mine. C'est un escroc, M. Tshisekedi. Il a escroqué ma mine. Et ça, c'est clair. Là n'est pas le problème. D'ailleurs, Simango et Bini. Escroqué. C'est escroqué parce que je vous dirai prochainement circonstance Nini Azwa Ninwana. C'est moi qui lui ai amené. Il dit écoute, bah où tu peux faire sanction n'a pas américain pour n'attendre au président alors que Yozwa quitté. Yo y est bien. Mais ba sanction na uti ozo sala ke ba propriété na ngai ba ko na oriske na zangango sali sangai pona boye apesi ba conseiller na ibo to ko sali sayo
Kobanda wana ti lelo. Amoni que non, ils qui ce qui il faut y aller. Et c'est ça le problème. Il y a un peu 500 kilos à Ça, ce n'est pas un problème. Non, non, ne me distrais pas parce qu'il n'y a pas de lien, madame. Tu connais sa question parce que c'est très important. Ceci dit, je ne suis pas la seule victime. Oyubaza victime escroquerie à famille Tshisekedi. Vous voyez par la suite comment il a escroqué tout le monde. Taxe RAM, c'est une escroquerie qu'on a escroqué toute la population. Toute la population. Celui qui s'en joue, c'est une escroquerie. Plus d'$1 milliard en réserve. Et ils ont fait ce qu'ils ont. Et ils clament partout que 80% et Misala Salaki et Zalaki. Et comment les lois ont taux d'échange. Taux d'échange, oui. Non, je suis victime, c'est mon droit. Et puis ça, c'est pour Namakambo et Talimine, ça m'appartient. Ils ont pris toutes mes maisons. La concession en agnos. Mais ça, ce n'est pas les droits. Ce sont mes biens. Et je lui ai dit personnellement, avant que je quitte, que ce que vous venez de faire, même si je meurs, mon fils le réclamera. Bon, on a des makambo mine. Donc, makambo est aux anakatia, ceux qui ont la mine. Je peux avoir autant de mines ici et comme ça. Toza kunate, toza n'a problème en boca. Et le Congo nous appartient à nous tous. Personne ne peut se donner le luxe de dire que non, parce qu'au commis président, alors que Bichon Sotoyebi n'est au commis président. Bichon Sotoyebi, les papes avant comme président, et qu'au commis, nous sommes dans le droit du social. Dit non, on ne peut pas accepter, c'est inacceptable. Ce n'est pas que non, parce que tu es président, au hasard congolais, au hasard rwandais, au hasard afghan, au hasard boy. Non, ce sont des droits. Et aujourd'hui, la lutte que nous menons, ce n'est pas pour n'avoir matériel. Bande ko balandi, boyoki nanga la bokebi. Na banzi ete, na biso bato toko kumisa bananga, toko kotolo ete papa Denis. Nanga, bitumba la ezali profitable pour la ba peuple te. Mazali nde kotanga ka kombo ya peuple. Bitumba ya nanga euti wapi bolandi yango. Azali ko bunda pona nini bango bato bapesaki Félix Bokonzi. Félix abotoli bango biloko abalukeli bango. Ba mabulu maye oye sengelaki akamba azwa. Sika ba profiter pe na inconscience ya gouvernement en place, na inconscience ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Na koloba ete eloko na yibaki, eloko bapesaki nga na baninga, esengeli na yokana na peuple po ete na tambola malamu. Ya azali koboma na peuple yango, alingi komela nyonso. Olimbisi badekola ngai boyebi ba grippe oza ba posu. Yango bomoni mo atango molayi koloba penza ezali malamu te. Po to okendaka l'hôpital okozwa ka kisi. Mais lokolo eko tonde belé esengeli kaka tosopa. Équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Mana nangala kunya dola ngai. États-Unis yanga mokonzi na Angleterre. Ezali pasi. Bolandi nangala bokebi. Pole la biso ezali nini? Yotili ki ali bobele pasi bandeko la ngai. Ezali pasi tango tolitolo ba makambo ya kitoko. Makambo mabe ye bolanda biso bobele bongo. Bo ezali bongo Congo. Bandeko. Soki tozali bato la mayele, tokotala ete ya solo toko pesa nanga maboko kasi tumba ya nanga ezali penza ya biso te. Nanga azali kosalela peuple te. Nanga azali nde ko revendiquer moto oyo biso tosalaki ebolamu azwaki te. Biso tozo subir pression mususu, mais moto wana akomi kosala biso nde mabe. Alors nesika oyo esalaki peuple a se soulever pour la kobengana mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Po akosaki biso ke ya alongaki baponami. Sika bato bazalaki de sika balobi alongaki te. Bandeko, partout détournement likolo ya détournement. Kuna pe la Sodeka bisiko nyoka longa zali mokonzi
bayibi lisusu misolo ezali pasi na mboka na biso bayibi lisusu misolo epai na epai baléopard babiso mpe bazali bongo kolela tata mokonzi mo ekolo alakaki bango alobaki soki bozwi na mpona nini mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azalaka presse na kolaka lolenge moko mpe alakaki héritier Luvumbi soki alobi komoni malamu tokotiela bilo video mwana wana azali kolela malgré akotaki na vita me bapesaki ye te azalaki na ye na Kigali kobeta ndembo na ye kitoko mamoni ke bato nga nazobetela bango ndembo bazali koboma bandeko langa bakongomani en plein bale na Kigali mwana mobali oyo ariska vi na ye bakimisa ye kokimisa papa Kabula ayebi likambo oyo aye awa président alaki ye tikino lelo akutana na président te tikino lelo président asala ye makambo akoki kosala te aujourd'hui il est malheureux akomi koregrete pourquoi na misacrifie garçon aza héros bokolanda yango bokomona lisusu azali kolaka baléopard me na kolaka baléopard wana ndenge nazoyebisa bino baléopard sikoyo bakolela tozwi eloko te lelo bakomi koyebisa biso makambo mosusu mais pourquoi kolakaka olaka biso Allemagne d'Afrique olaka biso na moindre escarbouche olaka ata moko ekokisami te ya malamu ka libota na nde bakoba bariche mais vaut mieux se taire oyo eloba Kabila soki omoni oza na eloko ya koloba te vanda kimia eyali bongo te kila mejede talotaki etumakala ekota bopela lokolo efa peka tolakene bama ya moto mojali mokozima maka te bama missionnaire na plus 32 na mboka nita babefo kwa moto pe bakoka lumumba soki oza na likambo ya koloba te vanda kimia mokonzi ya balonga azalaka bongo ke olaka okokisa te ezali kopesa biso pasi bakongomani lelo oyo ndenge tozali boye bato bazoboma mboka oyo ce sont des politiciens baopposants bato bakotisa biso so na pasi oyo ezali opposant baopposant nde babomi mboka pourquoi babomi mboka parce que bazali kolakisa te opposition na bango opposition ezali faible baopposant baza miyibi baopposant bazali kolia na bango mbongo pour nous distraire on se le dise la vérité. Où sont les opposants? Félix Moutazo tia pression azali te. Félix maîtrise l'opposition. Opposition pas Félix, c'est comme immaîtrisable. Félix a peur des individus comme Vital Kamerhe, comme Nanga, comme Kabila. Plante à Kabo. Mais l'opposition, et pas à Félix, c'est l'opposition à Péter. Parce que si l'opposition est qui m'a cassé, na makambu nyoso biso tozo mona lelo, na ba fali nyoso tozo et pas mon aboka Félix Antoine Tshilombo. Il faut qu'on benganaye. Il faut Félix à sentir opposition à qu'on vivre. Où sont les opposants? Ba opposants bazali te, baza kosa lelo côté parce que bazolia. Comment makambu nyoso ezo bima na mboka? Comment makambu nyoso ezo salama? Bino boyebi yango, mais bovandi. Félix a sobanga bino taso so pression opposition te. Félix a kosala ka dialogue soki muteba na SPL. Félix a kosala dialogue soki bananga ba coincé. Soki Kabila coincé. Soki Vital Kamerhe coincé. Ndebo komona Félix a kosala dialogue. Yaba balé soki Félix a kosala dialogue. Aboni kaza na constate a kosala dialogue batu nyoso balanda ye. Ndenga lobaki. Mais finalement, opposition eza wapi? Na lolenge o mboke ezo kende, na lolenge o bazo boma batu, na lolenge baza ko assassiner batu. Na lolenge oyo, mona mboka Félix Antoine Tshilombo bazo so pression opposition te. Opposition eza maîtrisable et pas ya Félix. Alors que opposition ya pété ça peut péter pas là ye. Parce que bazo lia bambongo na ye. Mais maintenant vous endormir la population. Vous allez koya pour la cause sa peuple. Vous allez koya pour peuple yembe la kabila ce peuple là bino batu bobota bango.
Pour ba yembe la Kabila, ba sans la Kabila, vous êtes venus des dieux, bande des aventuriers. Toko chabino misapidalisu. Parce que biso to souffrir, bande biso va souffrir. Rien ne va, Félix ne fait absolument rien. Et vous aussi les opposants, vous êtes là pour accompagner Félix et vous trompez la population qui est derrière vous. La population, ils ont croire Nabino. Vous avez comme ça. Vous avez concaté votre Félix pression. À l'époque de Kabila, tout le monde a dit, mais pourquoi à l'époque de Félix, Félix vous maîtrise? Parce que vous êtes tous les leaders. Vous avez la souci à peuple été. Passion peuple à Zoyoka. Azana maïté l'otili qui t'a mis ça, les alliés, on ne crée rien. On est en train de tuer la population. Peuple à Zokoufa la Nzala. Peuple à Zokoufa la Massasi. Peuple à Zokoufa la Nyon, les alliés, t'as ton monde à passer yango. Mais à moi, un peu à Félix Antoine, tu le boto lumbi, tu l'aimes. Ça dégage fort. On ne peut plus supporter. Et comme il comprend sa maladie mortelle. Mais il faut que tout le monde soit opposant. Il faut tout le monde à la vraie. Ou les vrais. Abima. Comment vous avez vrai faux? Comment vous avez faux? Et vous mentez. En tout cas, je regrette les Congolais. Peuple de totalement. Peuple totalement, moi la mère de Brie de l'Autriche. Oui, mais ça va tout bas s'abonner massivement. Va s'abonner massivement. Donc, partagez mes missions jusqu'à M, le number 1 océan de la presse congolaise, Moninga Gauthier Boulaye, Namboka et Maman Célestine, et Papa Michael. Ma pour remettre Angola, nous bondi à Botard de bonheur, ta air, monsieur Kokome la Bilo. Mamour d'Angola, là, mon kitene, Florence, Yamatondo Bid. Vraiment, et Lumbi, et ça, les sous qui sont côté. Il faut tout bondi la nation. Il faut Félix, ça soit pression, il y a opposition. Il faut tout le monde avoir vrai opposant maintenant. Parce que trop, c'est trop. Kabila tanga kozonga awa. Azubo continuer à maltraiter le soubiso collègue. Parce qu'il a compris. Alors, tolingi le kutate, tolingi to mona pole. Bolandi prince penget. A combien il y a un maman Denise? A combien il y a un maman Denise? Alors, le lot kolobani. Malgré Nico Mayengele, à recadrer, à répondre que biso tout ça pour la comme ça bien divinité. Mais ça prouve l'insuffisance que l'opposition est nulle. Na awande la soukesi. To tellement to gumba mela le sou batute. To yembela batute. To bete la baroma beau côté. Mais non critique l'opposition. Mais sur la mise tourner vers l'opposant. Pour la ko tali sa baroma ça peut kolobake. Non, bozaba miibi. Que Dieu bénisse la RDC. Ngala yebike bakokweya. Ngala yebike bakokweya. La patrie ou la mort nous vaincront et la peur doit quitter nos esprits. Merci la Josias Kaboulo, la Moussala qui te conseille la biso. Merci la Papa J, directeur à recherche stratégique et personnel Moussala Mokonti. Pareil, la patrie ou la mort nous vaincront et la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Écoutez les gars. Bon, je crois que vous savez qu'il y avait un arrangement, un tableau qui était dressé pour vos primes, n'est-ce pas? En cas de qualification. Ben moi je vous dis, en plus de ces primes-là, il y aura encore une prime présidentielle. Restons concentrés pour la suite. Il y a la Coupe d'Afrique. On doit faire honneur à la République. Vous avez une très très belle équipe. Elle est très séduisante dans le jeu. Il n'y a pas d'hésitation, c'est fluide, tout roule. Et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique, si pas du monde. Donc tous les ingrédients sont réunis pour
gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y aller. Nous sommes la République démocratique du Congo. C'est facile, béton. Triste réalité et triste fin de carrière. Il y a Héritier Louvumbo. C'est joueur international qui a dénoncé les génocides au mois de février 2024 au Rwanda, sur les sols rwandais. Il a risqué sa vie. C'était sur la demande de tout le monde qu'il a regagné la RDC. Et le président a dit tout haut qu'il sera resté à la présidence. Une récompense au nom de la République. Ouais.